Papa chéri azara mutarando te bato tout balukela papa chéri ba problème bango ne babandaka ye so moi papa chéri asolaka na mutu seke mutu wana alukela ba problème midiso oyo alongwa na kati orchestre so papa chéri arekete yaka ve na biso alimpela Fuji c'est normal bonne chance toyemba oyo akei oyo atikali biso awa c'est bon lelo l'orchestre na kati ya kini oyo orchestre ozobeta baconcert ya danger na kini ya BCBG tu beti concert à $50, tu beti $200, tu beti $20, tu beti $10. Aux journalistes, au yara musique, au tala, aux amours internet, vérifier au monde. Tu beti concert à $200 sans publicité na golf. Pas cher lingo sala makamune mona batute. Loka ba bimisa ki biso to bimisa. Batona ba bimisa ki ata concert à 1000 francs ba beta angote. Bana ba no bimisa ba album. Ata concert à 1000 francs ba beta te. Yango papa chéri alinga ko sala loko ndenge mona batute. Album ezé loko moko boy soki yo sali yango il faut y na production papa chéri banda botama nano asamba te nana kota prison te nano aswana te nana mela mutu mbongo te papa chéri banda botama s'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur RDC International Au s'abonner. Bah, s'abonner quand on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko yango et s'abonner. Na RDC. Ave Maria. C'est Chouaou TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. RDC International. On continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne YouTube. RDC International, les Kangi. Anna Esther, Razer, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to segment with the International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Toute autorité vient de Dieu, c'est bel et bien mon votre humble serviteur Yann Yung, le reste de la presse. Quand on a mis ça dans le bas, Yann Yeyo, Yann Abattoir, Jean-Luc Moukoko, Yann Abattoir, Louison Mbata na kata South Africa Second Hand Shop, Yann Abattoir, Anastela Madame Fraser, Yann Abattoir, Guijou Maela, mon vieux, en direct des 001. Donc, émission la Globo Lingara Mingi, émission Kabola Bilingue, présentée par Yemoro Yann. N'a profité de remercier Baro s'abonner à la chaîne Nabiso. Merci Nabino pour s'abonner. Yo pe na s'abonner, ça l'effort au s'abonner déjà pour toujours informer na temps en temps réel. Surtout Maraming ya papa chéri bindandama bozo mingi awa po ya nem toza wana base. Bongo lelo na za bongo na moko ya ba combattant, hein? Moko ya ba combattant d'élite ya papa chéri bindandama. Non bino mo découvrir pour la bonne peste ya bino na loba na part na ye. Yango wana Judith si tu es d'accord avec moi. Panza bisoto leka sali. Ah sali babi kabola bilengi ya papa chéri. Yé mon grand journaliste Massananga Yann na CPL comme là-haut Martina sans alcool kitoko. Martina sans alcool kitoko wana c'est si bongo. Kevin Makengo, manager sur donc n'habité les lots mais même ba yoji boina ba catalogue na kanda toneni. T'es bon on a petit papa chéri binadama papa chéri lobaki yoji ne makambo. Le quoi on a présenté à yoji à papa chéri yango na yaka toujours na yoji. Papa chéri azali na ko lobande tindene. Ye azamutu mo be sura beti loko photolanda. Poza mutu mo be nakata Congo ba artiste à Congo o bazaka na Congo na nenga mabete selon nga Maltina mutaleki papa chéri azate mutaleki papa chéri azate pour papa chéri abeta la musique bien ayembaka bien azaka propre asolaka bien akabaka niveau en Italie yango na profiter na remercier Guijou Maela na kati États-Unis Richie Boko international Trezeguet Selemba cha mouvement papa na Enzo. Na remercier Roger ML Moulenda à Paris président na biso ya ba vrai son Nathalie Massa na Christian Tangi na Suisse moto sala ke pona zala bien son Nathalie Petit na ngai ya makasi na Palin batutu ba Hollanda kitoko yango na ne makambo papa chéri Kindoki
Ben Olondo faut bolandaka chaîne oyo Kabola Bilengi ya Papa Chéri yango nde lobela makambo ya binadamu de la patrie au Martina sans alcool fou du roi yaka na catalogue ayoji yango nde makambo donc tozoko bara na émission na biso même question outi bende bande moment boya landaka ope moi mingi tema la vrai ya Papa Chéri abi yane mais garçon tout le monde a ce Papa Chéri là ti yoji azo memara ba catalogue azaka nani yango na ba kité lo na sola na ye moko pe sa réponse ngana Martina sans alcool nazo vina au sauter lelo naza bien ne naza boye petsa binadama yaka na catalogue ayoji eza boulot nanga eza boulot mo batu musu ba yokelango soni mais ngana yokelango soni te nazo elango vie ne na vandi bona minute batu ba otalanga ti na États-Unis Papa Chéri na Paris erreur otalanga il y a déjà ba grâce ba boulot mo na yokela soni te omoni même nzambe na lola alinga ba ange ba yimbele trop hein amona ke bokasité na ye ezali yango moni Papa Chéri totie niveau mona nzambe te tozo pesa ka exemple na mukili photo la na makambo nzambe po et ça la biso bien Papa Chéri tanga betaka yoji na ye po sentir penake yoji oyo za penake ya mafuta matina yaka na catalogue yango moni na bimaka na catalogue ya yoji deti mikolo Papa Chéri wa beta 2021 na chete mbato betaki ba chaîne bo monaki bibwa to ye na biloka kindoki hein face mo ba feste ba destiné lo nyama Marie ezoye banate soki Mama Maria soki pe nani soki pe Joseph mutabota ki Yesu ezoye banate vous se comprendre yango nde makambo yango moni Papa Chéri linga soka beti yoji na ye Martina poazala po Yesu na lola linga ba ange ba yembela ye Papa Chéri pe soka beti yoji ya mamoto alinga Martina za na catalogue alakisa batu degré nini ya bilamba oyo ya lati po to mona ba mise mususu ba leader mususu balata bilamba ba cri en cours ba marché du midi bilamba c'est gababa balati bilamba ate ko za dossier gabala mais ya 50 €. est-ce que ba kuma gababa po Papa Chéri tala biloko Papa Chéri alata biloko Papa Chéri alata tala neti ba biloko ça la so biloko abetaki na chetemba tala biloko Papa Chéri abetaki na chetemba yoji ya mamoto 2021 ça la so biloko Papa Chéri abetaki na bibwa osomona eza ba niveau na bango te oso comprendre o bibwa 2021 oso comprendre eza biloko moko bo nzambe soka pambolio fo lakisa batamukila pambolio Papa Chéri aza leader mo benzamba pambolio yango lakisa ba pambolio ndeti makambo po ye bango fo zaka Francisco Munongo le président du parlement du Salvador nda yebi makambo yo oso comprendre hein ba ministre lokola ba Molendo Sakombi la noblesse dans le sang hein ministre mo baleki ba ministre tout ba la gouvernement fachi on se comprend bon on est ba yebi makambo ba Patrick Bologna hein ba député mboko ba on est ba yebi ba makambo yo on se comprend ba Francis Kalombo solution bango nde ba yebi ba makambo yo yango wana Papa Chéri linga soka beti yoji na e Martina sans alcool aya na catalogue yango moni na dendaka na niveau là pour nazo vi na sauter naza bien na okende poto nazaka bien bientôt là na obala mwasi nanga na février awa pilo lilo en autant kombo toni to yeba catalogue ngo ya Papa Chéri ye mo rappelle ça yo to yo mo ça ba découverte Papa Chéri mtape sanga catalogue Papa Chéri so mango trop cher so zela na bat na poto tuna bango mundele so apesi au catalogue so ko somi bilamba o eleki bilamba nyonso ya na catalogue ba boy Roger le combattant déjà confirmé ya Roger le combattant makambo azaka na Paris ayebi makambo yo ya Roger le combattant makambo yo soki mundele apesi au catalogue boye c'est que somi bilamba o eleki bilamba batu nyonso tout o eza na kata boutique yango apesi bilamba o yango moni Papa Chéri la taka yoji toujours kitoko papa na Daïda na Soraya Junior Pepele tozoko bara na émission na biso laissez-moi remercier ba ba soutenir nga po teninga regarder o ya nozo boire trop so na boire pe trop te na olia trop te pour abino ba toseka biso to mona rabino botambola makolo et on tika to remercier rapé ba soutenir biso po tozala pe tozali donc yango wana na bakisi mo mutu moko na pesa ta mote na oyanga ndeko oyanga famille pasta drinks kangiko na bosan bongo te yo mtoza posa ba décorer yo polo ba décorer yo sac ba selo musala nini donc wele la mbangu ko kende na kati ya Cape Town
okomona maison ya ndeko na biso Joël okomona numéro na ye ya téléphone na publicité batie wana yo pe muto oyo oza na posa osaka babien moko humanitaire oza na posa osomba bakayas osala mwa banini bino bana poto ndenge botongaka Yves Fondation ndako ya Nzambe aza wana atie disposele bino babeni ya bamabanga babeni ya bakayas donc bo tenir en rigueur tes abatu ba soutenir biso il faut to remercier bango na banzela ba micro boy lelo tozo ko bano benda na question pose to ya mbio il faut aussi na yo benda lelo maltina toto lo ba o épinglé moko ya papa chéri aza en France a kera France tourisme mais kaka to eza pona musala to eza raison ni na voyager papa chéri azali le seul leader alinga poto te papa chéri so ake poto asala ba une semaine 4 jours azongi 5 jours azongi papa chéri akendaki pona makambo ya musala hein akende makambo ya musala à part musala papa chéri azaka na famille bana bazaka na poto batutu bazaka na poto soka sisi musala ni fota la famille na ye akende aussi album bana to ya BCBG les vrais de Salvatore bientôt la disque ezobima to c'est misala nyonso papa chéri akende ka mixage asisa lembi pe banda bo banolo bazobima to yo balembaka na makambo ya BCBG ba faux vrai est-ce que batu musu boyemela ba kufa batu musu batia mabanga Michael Jackson grand prêtre banda succès na 10 ans kufa na 50 ans sala 5 albums vous comprendre l'orchestre na kata kini o orchestre zobeta ba concert à danger na kini ya BCBG to beti concert à $50 to beti $200 to beti $20 to beti $10 aux journalistes au yaka musique au tala aux amours internet vérifier au monde to beti concert à $200 sans publicité na golf ngamona mona ki Chetemba parmi ba concert nyonso betem na no Chetemba et Sandy bango mo bakolo Chetemba balobi banda to banda makambo ko betsa batu na ndule awa nanu Chetemba sanza boete Chetemba et Sandy pour ceux ba Chetemba to ko singa pe na gouvernement Fachi Beton di bochela biso ban podium bango ba beti biso to beti omona ke ba betanga na bango te bato ba bimisaka album ebele nani wana faut tanga Congo BCBG to banga o ezali PC lengi ezali émission moko ya na polémique te po papa chéri gagner vie na polémique te papa chéri gagner vie na ba chouila ba omba ba beazo de game ezaka to expliquer bato po papa chéri lingo sala makambo ndenge mona bato te loka bango ba bimisa ki biso to bimisa bato na ba bimisa ki ata concert à 1000 francs ba beta yango te bana ba no bimisa ba album ata concert à 1000 francs na ba beta te yango papa chéri alinga ko sala loko ndenge mona bato te album eze loko moko boy soki yo sali yango il faut y na production toko bimisa loko moko boy teka banzema moko oh chéri na mona ki yo na coin linzanza libonga na langi chéri omoni bébé tu vois te il faut bete loko moko boy mutu soki ayoki batu bayoki ba consommer et na makambo asika yango moni balle de match bientôt là ezobima en plus faut boyeba ke BCBG za océan linga salité te le roi salité et bimaki siko batu bazo comprendre que album ezako bima kitoko album ezako bima mais apparemment papa chéri aza muto ba rendre trop pourquoi papa chéri azara muto rendre te bato tout balukela papa chéri ba problème bango ne ba bandaka e so moi papa chéri sola kana muto c'est que muto wana lukela ba problème ndetinga soki papa na biso na jibe mpia na ba soigner papa na biso nga bunisa jibe mpia na papa beso maboko jiba ko beta oui pourquoi pour papa chéri banda botama nano asamba te nana kota prison te nana aswana te nana mela mutu mbongo te mais papa chéri banda botama makambo nyonso otangi wana toboyi te mais collègue na ye auto kufela bina mutu papa chéri ata testo te mais excusez-moi pena ba question boye na ndenge mabe te so tosala be miso botuna ngango te pona yebi na ngango te ndeti collègue wana tout na ndenge mabe te yo yebi te nzamba omona nga likolo collègue wana yebi na ngai te papa to kufela mama papa chéri ba collègue ne ba werantan mais musicien so papa chéri ba collègue na ye ba ferego la ba petit ne papa chéri leki bango mais ba collègue na ye po ba sara boulot moko ba collègue ne ba Rio de Janeiro hein ba Gidel ba collègue ya papa ya chéri bango wala ba Kibens ye azani collègue makambo wana otoloba mutu wana nayebi na ngai ye te matanga yango ezalaki wapi na France nayebi yango te
ngana tozaka na Kisasa ngana zaka na bandalungu bandali séparé mais panzana na ba réseaux sociaux ngana tala ka réseaux sociaux yo mona bandalo na yebi makambo wana te voisin zara na mon fléria yebi yango te mon fléri to yebi kaka ezalaka ndaka papa chéri neti nga ba star ko bazala na mon fléri na yebi kaka mokolo papa chéri mutaso les seuls ministères so mandako na mon fléri ya papa chéri surtout ni ba commissionnaire bazala na kwa na ba yebi so ya JB nako yeba makambo na esangani ministère zvana na mon fléri wa so mandako bayebi ti na cadastre eza JB siko bato nini yo obetela nga na voisin na yo bazaka venir na nga ye te kokotisanga na makambo moto na yebi te ndeni comprenez donc to boy na biso ko lobi ayebi te c'est ka yebi te to continuer to ko bana ba émission ya biso mo te ko umise ya ko umela ya album yango isa ba mission ba longa longa mission alonga ndeni musicien boskizenga na musicien o alongwa na kati orchestre papa chéri rekete yaka vena biso alempela Fuji, c'est normal, bonne chance. Toyema o akei o atikali biso awa, c'est bon. Non Fuji, bonne chance na oka ke ba répétition bandaki batu bazoya, c'est bon. Ezo la sa grandeur à place ya outi. Mabende azala ingrat. Lora baninga ne musu ba sa be ingratitude omoni ba vina bango ndenge suka. Net. Non Fuji, au moins makamuse makambo lobate. Au moins na vie so muta pesa olipa, apesa ma komela, il faut la reconnaissant. Ba mise musu ba reconnaissant te. Na yeba place ba outi te. Ya omoni makambo wana ezozongela ka bango. Na ninga mabete. Non Fuji, coup de chapeau, bonne chance. Osana musala kitoko. Batu ba yebisenga pa leka ke mission moko papi mboma. Asolaki bien batu ba osepela nango ninga solaki. Yango wana nde makambo bato musu bazo ba wana eza mascara po ya longwe déjà mais aola taka kombo ya papa chéri po aza toujours na ba fan na papa chéri soko sala mascara wana italien eyebi neti papa chéri mutu munene lo wa jibe mpiana akoza jamais la problème na Fuji jamais na vie na ye oso comprendre neti pe be mission boy toko so attente to lobela mama ba Fuji toko loba na biso za mutu aza artiste zangi na BCBG. Mais normalement, il faut le la papa chéri, grandeur abina dama, to le la BCBG, et l'oni to robimisa, et l'oni to sala. Non, Fuji, coup de chapeau, merci beaucoup, bonne chance. Salam Moussala Kitoko, ngapé sala ngapé bien, papa chéri pe sala pe bien, Fuji pas au régner na coin moko boye, ngapé Martina na mona ke Fuji au régner na coin moko boye, ba mona ke muta BCBG. Et ça bien. Vous savez point. Yango faut na vie, autant la place au outil, na place au komeli. Mutu soko mundela sala voiture atia rétroviseur pour batala ka sima yango ba ministère musu ba otala sima te ba vina bango ezokende bongo ba osala ba succès te bazo ko envier batu yo envier faire avant longa maison mais makambo asala na maison mère oyebi yango te yo envier faire asala album asala orchestre simbi c'est normal. Fuji, bonne chance mais neti eza musicien moko tango to ba envier ki pe ba faire. Mais Nicolas Roumo souffre fort. Ceux qui est sur BCBG, ses portes sont toujours ouvertes pour naïe. Nani Gino Alcabo, Gino. Comment on écoute Gino Gino. Bon, Gino. Souffre Nicolas. Gino dans la Paris, né dans le sola que Nanzela Tirki, Nzela Mai. Dans la Paris. Oui, ça m'a comme naïe, ça vit naïe. Oui, ça BCBG to sepela la passe ya batute. Ils ont même ils ont malinga ngote. On te obi que nenga zo souffrir boso ka besoin à BCBG. Porte est toujours ouverte. Netinga so jina nga zo à BCBG, ngai Martina. Na isa papa chéri a boya. Oui pourquoi? Tu n'as pas très impoli. Au moninga tu n'as pas fait nga ba Rio ba yebi ba fait nga ba DJ. Nga no zana Gino. Nga Martina. Na zana Gino. Gino mwana lemba auti na frontière à lemba ngaba nga tambola na Gino na yani na ba bandal na sane ba vie au son point na l'accès batu hein Gino za ingrat au moins na ba mission tout ba longwa na BCBG Gino c'était ingrat nga so Gino nga zo na BCBG na sa papa chéri ko zongi sa été comprendre au moni ba mabe mususu mutu so asalo mabe oko limbisa ye mais oko solane sote mais ça na mabe mususu mutu asalo mabe o limbisi mais bo sololi siko ba Gino ba batu moko papa chéri ko na problème n'était pas ça et l'autre côté papa chéri
Gino nenga zana za eloko te banda le loti lobby. Vous comprenez? Trop quand ça sujet Gino te na jibe mpiana. Tant to ba tant yazo ba yenda za ngra bongo oyo otolongwa mikolo. Atiki pena papa na ye oyo bimisa yo biso soto yebi jibe mpiana. Pour que no beta featuring na album na ye na mutu mususu abimisa ye we ranson. Yes ko to bengen. Shine. Mais Shay c'est normal. Oui, Rasson a ça là, maison production, non? Oui, Rasson dans la maison production. Chez JB dans la maison production, vous comprenez? C'est normal. Oui, à produire rien. Oui, à zapper artiste. Bah ça les featuring, c'est normal. Oui, à za ouenge, présent oui, à za ouenge. Trop ignorant, côté. Ou on a goûté. Et tel n'est papa chéri. Papa chéri a producteur. Au moins, on a mis tout dans le Congo, on a la JB. Tout. On a ça la ingratitude de Mikolo, tout n'est que ça l'ingratitude de Mikolo. Mouté mané yebi. Au moins, conscience à moto. Bako sa angote. Na roko so mais conscience nanga. Na roko sa angote. Vous comprenez? Vous comprenez? Papa chéri asunga ebele. Même na kata mouvement na ye. Même libanda asunga ebele. Nga mokutu maltina kutu koloba kutu te. Dans une preuve, combien de fois? Comment la tape Yoji? Papa, nana tata biso dans la Yoji dans zongo na ndanga. Faut critiquer père trop. Critiquer père neni papa mutabo tinga. Là iso. Papa nero lo kange maboko papa shira beta e. Papa chez so abunina papa biso na kanga papa biso maboko jibe pia na robete makasi. Po jiba tumbola batuta. Yiso mona jiba tumbola nan. Batutu ba na problème na jibe ba bané ma problème. Comprenez, tous on a eu qui indépendant chuter vers la fin donc boteni ngaka regarder boti ngana boka bato basungaka donc Anasté la madame Fraser $100 c'est quoi attends non le babongo non on a déjà hein bato bazaka entourage na ye wana ba Mariam Badimu non on a directement manager babiso za posa Yann contacter manager nanga ezabongo Kevin Makengo devineresse officielle ce que kuna okozwanga facilement donc normalement on a directement hein mon vieux singa abiyan ko banga te biso moko tozawana nga président wana le sniper de papa chéri bambote na bino yango to comme penda ko j'étais vers la fin mais tozo e baté album mango depuis bo banda le roi mwana nzamba roya le lobby est-ce que peut ça date moins précise au album mango e bimata na kopé sa date c'était pour na papa chéri te na jibe mpiana te na zape nani te nga na simple travailleur nga na simple boy makambo wana nga na yebi yango te muta yebi ka makambo wana ya papa chéri muta opé sa jour même ata ba vie nga ba Rio de Janeiro mongonga banzelo ayebi ne jour album e bimate muta yebi ka jour album e bimaya na papa chéri même ba sege mignon ayebi ne jour album e bimate muta yebi ka jour album e bimeza papa chéri yango na senga na ba vrai tout bandana ye moko Roger ML Moulenda hein Fenanga Roger le combattant Jojo Motomongo Kakabaleka Christian Tanguy nakata Suisse les boss Richie Bokoyo Tesege Selemba cha mouvement papa na Enzo hein batutu balinga papa chéri Fenanga Roger le combattant bino tout vous à la calme album ezobima bientôt là et bima mukili pe ngekufa nango te mukili ezali corona yaki pona biso te et yaki pona batu na bango o nzamba yebi ya koboma donc Jean-Luc Moukoko mon vieux donc bambote na yango en direct à France wana Jean-Luc Moukoko to sala rande to soleil na petit na yo to komi penda vers la fin habitez-moi un mot par rapport à conversation to zaki na on pona mko ben na sengi na nzambe merci beaucoup abatela rabiso apesi biso pema ya kolamuka ya kokuta na boye na sengi na merci akuma malisusu na pesi mbote na nga na papa chéri Motopamba leader amo foudé l'homme qui a mis l'eau dans coco papa na Daïda na Soraya mutapesa matina vie apesa nga carnet d'adresse ne na vandi bi ba otala nga na ba Los Angeles hein et pas la vie na nga non sauter eh ya eh yebi combien de bana na zongi si classe na neo na mbonga papa chéri na bana na février na ke poto na 2021 obi niveau hein nous sommes bagés
Eh, papa a mis sur moi le gars, papa a maltina. Encore sous au kokana. So bato on a peur ba maltinat. Ba legi na ba mata sous taxi ya mbongo te comment ya ofele. Misu ba komo zo misala. Pour na maltina sans alcool. Merci na papa chéri nzamba baksolo mi kola longo la 2 ans pa na nga. Yebeka nda sali okutana Moïse Katumbi na monyo na drapeau. Tala niveau, yo ke tala niveau wala. Eh, ngam na kutana la ba bino ba be da chule. Lo mula biso ba be da chou. Cisco mulongo grand prêtre oso melanga voiture bientôt là. Iesta malili ya pio ya makase kuba. Euta Dubaï ezoya. Yo ko te batabongo yo zo bango. On a 50 ans, mais merci beaucoup. Batela papa chéri, on a 3 ans, palanga baxé la JB. Son à coup fana 96 ans, coup fana 99 ans. Baxé la 3 ans, on a 3 ans, palanga baxé la papa chéri. Merci beaucoup na Cisco Molongo, le président du Parlement du Salvador. Na pesi mbote nanga na Gijou Maël en États-Unis. Na pesi mbote nanga na ministre o alegi ba ministre tout na gouvernement Fachi. Molendo Sakombi. Mal. Hein? La noblesse dans les sangs. Aya gouvernement na ba immeuble, na ba kara mystique. Na pesi mbote nanga na Jojo Motomongo Kakabaleka. Na pesi mbote nanga na Christian Tangi mon boss. Hein? Mwana na motema Yesu. Akaba ondire na éviter quoi. Hein, Christian Tangi, merci beaucoup mon boss. Na onyo so sala pour na maltina sans alcool, merci beaucoup. Na pesi mbote na ba fan tout balinga la papa chéri. Boza la calme album ezobima oyo maltina sans alcool bolinga mingi bato balinga nga obamba contacter nga numéro na nga ezali 00 243 85 06 21 02 085 06 21 02 wana numéro na nga moko maltina sans alcool on a besoin de contacter nga à corriger dans l'émission on a osala so lobaki mabe maltina côté wana lobaki mabe il faut bongisa numéro na nga yangwana merci beaucoup na batutu merci beaucoup na papa chéri bientôt là oya na kisasa toyebi ko ozonga na album batu ba ko sepela corona musika na yo papa chéri to lobi corona musika na corona faut luka bato e ko luka na mokili. Merci beaucoup. Bomo banga ndenge muto papa chéri alinga minga zu corona Cristiano Ronaldo bomo banga ya papa chéri. Papa chéri za mwana nzambe. Omoi papa chéri. Papa chéri tanga botamaka. Eza jour Yesu abotamaka. Mutanga bota Yesu mama nièce. Merci balobi Kinshasa et Eleng. Nakala Kinshasa zalaki Kinshasa la belle. Et comme ta moko ba chef moko ba ko so ba Kinshasa na maboko ba ko comme ça kin la poubelle. Mais Zambala la raté mon vieux Gentini Ngobila aye Kinshasa zongi bopeto Kinshasa comme ozo les gapé boesola bien okomo kanga photo ba place bien donc nabi ka to chité ou la musinga Ngobila yo les si prévus Ngobila yo Gentini Ngobila yaya babi ki sa se komaki solo kini bopeto Gentini Ngobila babi yonde makambo osoka poil babi Ngobila kini bopeto elengi Gentini Ngobila. Merci. Donc comprenez-moi. Émission ici la mais émission aussi la tête on a bois qui était. Yenan yebo bien za na libanga spécial na imoko. Hein? Tala ya facilité na Kinshasa muto promettre yo peso car. Tant déjà tié le car na mai donc il faut ozo mériter ka ko remercier ka etongo pourquoi za me pas mola muto ana za l'envie. Ça me pas mola muto ana zo eso se belé po neto bani na car bo elobi to ko ma lopango hein. Eza bongo na nabi bino ozalara bongo osimi ba biki na ba papier po luka ko mola Facebook. Didier Piana tonton Stemai, hein Didier Piana tonton Stemai pour na on a rolé la tête Didier Piana tonton Stemai. Balobi Didier Piana tonton Stemai, les mannequins français, les jeunes riches, les millionnaires Didier Piana tonton Stemai, bambote na yangwana donc quant à moi merci beaucoup de vos amis nombreux ya Rolanda Bisso. Merci à Judy qui est derrière la caméra, merci à l'assistance de tout le monde, merci. N'abonne pas à Providence Ngalula. Donc, Olinga Bongo, hein.